Wata kubere rouge à la rate, c'est que bere rouge à ça, yo pere la ouera, yo nani. Oui, aza Karine Mokonzi. Kana kwa bena banate on bena libola mama na yo Karine. Gloria Olangi, o aza na prison, fait rigolo kangisie. Mama Sylvie Mampata, mama Bana. Na papa na biso ntone ba oloba nini pona Gloria parce que Gloria Olangi afinga Karine Mokonzi na kati ndako awera. Afinga mama ya Karine Mokonzi na kati ndako awera. O oloba nini pona. Na biso mama. Mais ta chopé ko éduquer. Mon toit sous sa Gloria, téléphone va filmer la case à chauffeur, qu'est-ce que le journalisme, c'est quoi? Chronique, c'est quoi? Animation, c'est quoi? Tout le monde a eu un ensemble. On est Gloria, on a tourné bilo qu'on a eu un ensemble. On a habité sur le banc de la bâche, on a eu 4 le sous qui n'a habité. Alors Gloria, on va s'arrêter tout ma benzam. Je crois que ça me tout. On va la sida. Si il y a un problème, tu vas rappeler une pierre au limite à la biso. Il n'y a pas de confondre dans la biso, mais il y a fourni mon touté. Ma limite à la biso. Moi, quand il y a la maison mère Aza malade, à Limbo d'Aza malade, Babi, oui, maison mère est une à ta différente, à ta sans fronté. À la maison mère, tu sais, toujours aider par rapport à Azala na Wengi. Est-ce que bon, va faire, la cause de déclarer à Rafali. Comprends, on a été où le mois pour trouver la production. Le concert de Côte d'Ivoire. Karine Mokonzi. On a mon marché de Côte d'Ivoire. Ils ont proposé un pourcentage de 2500 $. Puis c'est 1300 $. Le roi net 3800 $. Dans ce cas, quand on a un long, mais tu as chopé que dit que mon toit sous sa Gloria, téléphone va filmer la case à chauffeur, il faut qu'on s'aille. Bonjour, Nabalandinio, sa vérité universelle. Les Akakanga et Abino Joyce Tumba. Bienvenue dans l'émission Abino, les news de Joyce. Je passe déjà à dire bonjour à toi, Christian Ngoye. Babi Nde Moutasimba a toujours caméra, Nazala Kanae. Sans oublier à toi, mon boss, maître John Babi, mon Suisse. Babi golf qui zola. Babi vient dans la peine à bête la ratolo. Babi vient à Zarana, so pétel, les limbes, maman, sans oublier à toi, héritier, Babi y a dans la Soudaf. Ya loba mingi te anglais belé ti papa lelo na émission bino lelo na yembeli bino ni amakor woka de akombo ni amakor bobi ke ni amakor de la loba bino mo bobi nenge salaka ni amakor azala wana pour bino bonjour ni amakor. Ouais, bonjour babi bere makaya babi so moni soda ki ti bere bombina li sous ça kaza soda za kana makazi soda beta bat masa si pa pamba le sanga pe ni amakor so wera senga ni amakor tu wele mo un musicien oka mikolo musicien mo kana likao. Non, avec Thomas, c'était. On aura 3 paroles, 2 paroles au Lembimba Molali. Venant à William Mouchen, code des États-Unis, code mondial. Il y a un code du monde. Il faut pas me dire que c'est code du monde. Au cas de l'Égypte, c'est ça. Il y a Tunisie, il y a Mali, ça. Code de Ninesa. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est code mondial. C'est ça, William Mouchen. Donc, si on est international, on check le code de William Mouchen, au bien international. On a fait un Mandela BT 1 kg d'or. On a fait une émission qui est on a fait une question. On a réponse. On a question. On a réponse. On a tout. On a fait Nyamakor, il y a un problème entre collègues Nabino, Gloria Olangi, ou à la prison, faire rigolo à Kangisie, Mama Sylvie Mampata, Mama Bana. Na papa na biso ntone ba oloba nini pona Gloria parce que Gloria Olangi afinga Karine Mokonzi na kati ndako awera afinga mama ya Karine Mokonzi na kati ndako awera oloba nini pona Nebso marambo mais biko to lukarati to luka so to loba pamba ta ava to loba il faut to zana ba prof na biso poto loba akanenga mona pala mais na ndenge yo lingo memela ngona ti apesipe wera nsona linga mtafinga ba tuti Sylvie Patama passé à l'ingam, ça me ça donc tant que Gloria a eu problème, bah quoi aider pas à moi na, mais bah quoi aider tant que pas ça la qui bouille n'andaka kingandi on est déjà les passé tout bout na oeleki, ma belle Gloria ça la qui pas faire rigola, l'état me doit juger bango parce que l'état ça demi Nzambe, demi Jésus, demi Dieu, c'est l'état. Donc avant funda muté pas Nzambe, funda nom dans l'état. On est nga besoin funda pas Nzambe za mabe. Comme je suis pas bota te ko balate mais on a fini dans l'état ko ta cacher le bima mais cacher pe ko éduquer mais siko
moto azo pesa gloria téléphone on filmer na kasa ka chauffeur fa kangisa épée. Vous comprenez? Parce que bon ko salé na ba bureau à l'état da kasa na kasa caché bazo ko filmer, c'est pas normal. Faut pas respecter ba droit commun, faut pas respecter constitution. Parce que ngana bi constitution ngana samba trop. Ngaba kanganga trop na kota ba caché trop nga. Ngana yebi qu'est-ce que les micro yo c'est pas ton micro la question du micro, yebi micro ti. C'est pas ton caméra la question ni. Qu'est-ce que le journalisme, c'est quoi? Chronique, c'est quoi? Animation, c'est quoi? Tout le monde a bien on a samba. C'est gloire à tout le monde qu'on a bien on a samba. Il faut que des mamans cachent. En plus, bana makala boya mene sengo. Dans les émissions ça, baza la soirée les bienvenus. Mais habiter ceux qui le ban la bâche on a qu'on a quatre le sou qui n'habite. Alors gloire on baza ramutu ma benzambe. Robinisa mutu wabi na ka baba ka sida na fingi te mena yo ka ne balobaka dans langage ya ngage bat balobaka ba karen na ba janvier bat ba finga gai na ba biri ils ma bi comprendre au fingi fali au fingi faire gola to ba ko bimisa c'est normal est-ce que tant ba bimisa ou bimisa au sale. Aux ongles la souma maman, faut tous habiller les musiciens, faut tous habiller les musiciens. Donc, tout le monde a besoin de tous abattus les musiciens, tous les darabango. Si y a un problème, puis bah rappelle ni puis on limbi sa rabiso. Et non pas que na kofunda rabiso mbala moko brou ba fundi mututé, ba limbi sa rappel biso pe. Te ba ni puis on arrange trop de cachot, trop de fembu, trop de makala ils amabe tous abattus. Merci. Mais tout le monde Gloria Yolang va répondre qui bango parce que Marc Aouz pas finga qui Gloria Yolang mutabanda qui zaki Marc Aouz zaki Gloria Yolang ite. Yem ta ku fela moi si na bakate ko valibela wana na bakate soka lukara nini hein. Yo chane garçon mi katsa ba cover boyo ku fela moi si otoni. Na habité. Ba benga baba na mdo ku fela moi si. Pauvre femme balbarani. Veuve to pep. Baba pep. Ya basi ba veuve. Parce que mbel barabané ba veuve wana lingala ti veuve ki kongo kutu ouais ki kongo ya na ça ils aiment bien makasi donc so moni gloire la fingi faire rigola c'est par rapport ningi mutungu bane bana mdana ko ne ko bana makambala so ye mutungu ba loki makamba moni ba fingi ba bimisi ba vérité nyonso allez ako porter plainte ko ngana lo bani bino basi boki na rapena ba kasho bo bula ta ba kangsara ba mi bani na basi pe o fingi be na ba kangisi o moi si fimbo nanu ola no na kasho 3 jours so ba privé o mayo sukulati sko subi solo bimisa na nzoto on est gloire da solo ma pe kasho ka suka mugina tonga o sakana ti sko oyo bimisa na ebiti et si tu entres dans l'intérieur là tu risques d'étouffer les nez, tu risques de pourrir les nez. Donc, il y a des gens parce que le crayon de boulevard du 30 du boulevard le Mumba, le milieu collègue déjà Njili, la route nationale numéro 1, de la Bandondo, ma belle marasi. Il faut que ça mission respect la valeur, s'il te plaît, s'il vous plaît. Venez en de Maziza. Chalet chambre la ça bien contrôlé. Papier Kalobi, Guy Mané la dépense de la ville, Mandela bête 1 kilo d'or. Il faut respecter les musiciens. Sans respect les musiciens, ils aiment bien. Il faut respecter les musiciens. Nous avons dit encore que nous avons fait des musiciens. Parce que nous avons fait un point. Si nous avons fait des musiciens, pas conseil na question. Comprenez là, tous les gens qui ont accord, ni accord à la ndebouye. Asa yemo kona kashwali lati. Mtati na rafinga faire. Est-ce que ça? Asa tete. Ngasko so kansinga sur la kashona mela 1 litre mai. Excuse. Play koti agene koti. Oni ne koti. Excusez-moi. On a ce qu'on a ce que veut vous na kata kasho mo vivre Alex. Dani kule kwa uta boya ebo 1 litre agene. Na kata ipeki ne mati. Ah. On a l'aise. Yo kuna libano mtoko souffrir. Ponga dana finge do sambo. Atoka ngisi ngoti ninga makala. Ministère public azana obima.
Yom to banga ibakaki ngai ngala la ministère public ko ya na bi. Mais to liboso souffra kala bakanga yo. Nya souffrir. Ye die lo mana yo tana bimara makambo na yetu zalanga na yakutanga ndeni. Na koti kasho mwindu na bimina tentier. Na koti kasho na koti makala mukena limite la santé. Na so provision et ressorti na ba $100 ya kosaka na te kuna. Tala ke tsobi ngaki mtambonga ala monga ki supporter monnaie magique. $100 ezo ya chaque jour. Et kezongi. $100 et kezongi retindi. 100 ce qu'on a kacha prison siko pas trop na kacha makala. Oui ça ngali ke so bimi senga pardon jamais. Na mona ka fuck up. Na tika. Bana mama na ke chapa pesa nga ba conseil na tika mama ko ba misi mabeba mission. Mama na life sanga atomoni mission sa bolungo na mwasi ne mususu ko nga photo de ko lo bona TV te beta kara. Sanga sko na comment zalona ma passer ma Sylvie Mapata exemplaire à base ba musicien tout ils n'avaient pas Sylvie Mapata. So oza moi sa musicien là un exemple à Sylvie Mapata. Ma Sylvie Mapata conseiller na base ba Achira conseiller na base ba RKD. Oh. Mene la cher. Nyamako yo toyebi yo ndo zala wana yo longwanu na mouvement so batiko po na voyage to mona yo pa héritier watana batiko na voyage o longwa. Siko a wenge ezate wenge na Dubai. Okolongwa to oza kaka Nyamako. L'orchestre wana nazala le roi demi producteur. Comprendre ngana eto na le roi poto wela ka mbongo ya production. Le concert ya Côte d'Ivoire. Elongwe Karine Mokonte. Ngamu ya na marché ya Côte d'Ivoire. Zara pour faire un pourcentage na $2,500. Puis $1,300 na batindela ngana ke ne tiriki le roi neti $3,800 na zaka ngote. Kanana ya na longwa. Na wenge rolongwa to rotikala. Oh, mais oh je lamba, quel est le voyage? Vous avez lamba ya ba asiatique, ba benga ba bane. Ba malgré ba asiatique ba blambo, ba asiatique. Ils ont tenu de ça pour la wenge mba parce que ton voyage complet. Moi ma musala pour la technique, ministère de la culture bon ga livre biso ba carte, ba biso ba carte cité. Donc moi ma belé nga sona dépendant na département ya presse, comprendre. Donc ils avaient prévu un peu ba macaron nga. Nanenga kuna dans les bimakiti yango mona ki tozaki mama kamebele na kati mais pour le moment na bike voyage à Manille les ai pas ya Célia Nil na Manille na Philippines quand il a payé quand on a Australie on a trouvé une délégation à 25 personnes so on a invité pe na memi ngulu toketi Nyamako comme mangulu non menga na vie na golf kizola na bangani aseka motema ya jeune nzengele Constantin mutunga na ane simanga mutabombi nga mikolo la machine à voter golf kizo la machine à voter mbongo pe ya dollar pe machine à voter ba patron Mikolo général azo kanga ba kulu na osarana te o kopo bakangi o ngamda makaise o sima rapai bakangi Nyamako na maison mère de Bozana ezana moko ya basali la kati ya maison mère aza malade alimbo daza malade babi we maison mère etindi ata difronté ata sans fronté makamutolo Nyamako zelanga na sisa Nyamako zelanga na sisa question nanga Nyamako zelanga na sisa question nanga bongoloba parce que biso le to loba bo eseke to kendaki to moni keloko esalamité bino maison mère boloba ape mingi babi we rapesa ata sans fronté azobela azana ndako we rasona pesa ata sans fronté ata difronté Nyamako loba ni we rava na Dubai muto obela na kati ndako we rapesa ata sans fronté na dispensaire à que nos hôpital du 51 confirmer que dans dispensaire pour rappeler ça elo te Nyamako to constater tout la vérité ngeli souté azaka na maison mère te tozoko aider par rapport que azalaka na wenge mais alimbo pas umeli pembe na Vientson biso to bi Vientson azaka moto papa moboto taka mutabota mana Noël donc azaka pe père Noël tala kaka nenga bota a popularité mais wera acha ba moyen en jeu wera acha ba moyen en jeu parce que alimbo ndazala kiwana alimbo ndasala na maison mère aleka na maison mère azobele fo wera aider elle ko to moni président Fabou Gaza pesi ba musicien ne ba mapangu bo aider alimbo nda wera bi akopesa 7000 bati na hôpital du cinquantenaire Fabou Gaza sungi alimbo ndezate pona wera lobi po Fabou Gaza motema monene Fabou Gaza kabaka skombabi wera pesa ata sans frontière na dispensaire $7,000 eza mukie ba preuve za biso linga ba preuve toko l'exception ba moto tik na biso pe to lobate on a posé ba preuve oui toi on a posé ba preuve merci hier le 9 to que no hôpital Lazare la peut-être c'est carrément fatigue c'est wera son qui a payé ça tout et que nem koni donc
ceux qui ouvrent à foutre mon lolo hôpital même ceux qui vont foutre qui ont lelo vont foutre qui ont lobby parce que yo zanani Nyamakor na otu na opo yonde za muta ozande mo lobeli Nyamakor na journaliste simple yo za mo lobeli ya wenge dans na minute so makamba wenge maison mère to kuta na Nyamakor po muto boya ngona kina zate to koti te we ravie na biso nyoso Nyamakor a patron ma vie na biso koko loba pe po to yoki ka limbondo souffrir yebisanga limbondo ba ne onyoso sala na maison mère quand même Nyamakor. Qui t'a dit ça? Le chose a problème héritier au sunga te au sungo kaka gogan. Ah héritier sunga na nini? Ba sunga na posa li sunga héritier. Eh abimisa yo na prison bo pa sunga so yoki ke Nyamakor abela na ndimi te ke héritier na motema na zana ngo vanda pende ate Nyamakor akufa te ya mbango wana ngai. Wala nzima bina file ila kitoko eh. Ngona bina file check. Même ça yo ali mona da we rançon da message pe atini da mukie. Pour aller mon traitement déjà pour le traitement approprié traitement approprié donc on a en français tout en anglais enjoy ali mbonda is being sweet unite treat me bien tout là bien clean yes kalaming c'est ya vous comprendre hein tous années kaboy la question en anglais ou tu n'as pas question en anglais vous comprendre o eza Nyamakor babi Nyamakor amema biso ka boliko likolo mais to posa aye kaka Nyamakor fallait appeler mbongo belé fabricant appeler mbongo belé ou rason appeler mbongo belé nde so linga suma voiture na zo ibati botu ni non bien non alinga so mani saka pa pesa ke mbongo saka pa eda kiti dans trois sous-vêtements dans la chambre té ça ayo no mela ba vitalo lenga mela ba vitalo zo ba sa ba diabète ne libosa veina bango la ye diabète na so bango na veina bango yo bena ba musaka bena so bena papa chéri mais musaka na benga ya BCBG porte pas mon char na mbongo apesa na biso pe rojenga ndas aida ki ale mbonda oui ye na kondima pour ya roja simara mo ba $100 na roja simara ba 100 musaka simara ba 10 000 ba 5 000 ba différent Nyamakor mikolo yo na polémique mambo ezo régner na Kinshasa boé lelo eza likamba cohésion tomoni na ngambo à l'aise hein vient na nabi ke yo zala à l'aise mikolo ekabwani ba parti ekabwani na mopanza atozana papa chéri binadab babi héritier wa ta gogan babi totai pe kuna faire gola nzambe ya mingongo babi so pe to boki su babi petit na biso innocence bi ba benzi ba che wana yo zana wana ba frapper to che kuna c'est le scram hein to che comme pando babi fali pupa babi mobutu ngalinga obenga te ngalinga obenge papa ya Noël Ngama benga sko papa ya Noël Ngama papa nanga est-ce que ba ba faire ba la cause me déclarer ça fali continuer question non wana siko na barara papa na biso we rançon na biso to benga ayo papa po ya botama na Noël aza papa po ba père Noël ba pesa ba cadeau yange m'appelle ka pesa cadeau totali mupandi kuna babi fali pupa papa Kofi Olomide babi ba carbone pe abena katikati sko toye bate sko sele yo aza mpanzi ya ba jibeto sele yo aza mpanzi ne tout monde na lo aza wa libanga babuka na carrière ya Tsuka azala wapi kabeksa ka grande ba portugais ba lo azala wapi kabeksa grande sele wa ki sembi bana ba ela la famille malédiction ba ki sembi bango na ba sele wana ni mo ne kobo ande mona nyongo ba bote no hôpital ba futa mbongo ndam botikala docteur alo ba pona nyongo netilelo donc so ba sele ba zo ko avancer te c'est le hasard na charge à maison mère c'est le binisa kanga maison mère c'est boye ba ngo non ti bino bata oui bila betana c'est le yo po c'est le pa kanga boye baka tango bila okbora ce qui na gêné ba pesi c'est le yo crime ko c'est que bila mam suna kata cri c'est bon reconnaître ta à que c'est le pe à salaka ngana oyebiso eleke ngana oyebisa o Nyamakor ngana oyebisa OK bila ba créer belle dans la kilele na ba kibusa pe ba belle na belle c'est le cas décrit
boyeba ke se le babile bakenda se le mutatikala na maison mère boyeba ke se le ya binisaka wera boyeba roi David mutatikala ka roi David après roi David yo sona nyo brigade après brigade mikolo Jamaïque se le ya sana le te na maison mère yo ta sala bien ninga kenda so akenda ka te mais nga bomela biso ngenge pardon na rappeler nga se le ba mama se le que ma bebongo biso na wera son santa ya mfwenga kete so baluka wela so sele ba mama sele nonga bina sele on a serana sele lo nyimukiele wa général Gagame tala lo nyimabe tala mukie ya pesa ka wera me son merci nga mera no hôpital beta itonga dira bola munene faire me sa wera sele mukiele ko ne ba tuti na ba utu pardon conflit ezoleka nde bokaboli baka ne Rwanda au comprendre tunanga tule so to sala escale na Rwanda tant okinde Uganda tukiti na Rwanda tozi bisiti Uganda tozi bisiti RDC na moni ba Rwanda na moni ba Ugandais ti pardon bango baza bien c'est le na manche c'est le manche nyamaka kokolo bani pona baka o ekabwani wana bakoko sangana te batombola ta musique Congo ke musika ba sangana ndenge ni za ba professionnel na ba local nde bana ba professionnel nde bana ko jugete fallait na wera na kofi bakoza banani professionnel wera le ba anglais le ba na kofi le ba français na nyoso fallait pas anglais bongo ba le ba nini Nyamakor. Sko Nyamakor Fali Poupa asali featuring na Diamond. Tomoni petit na pe héritier Watanabe. Innocent asali featuring héritier a petit Fali bien, on fait chroniqueur. On peut même de vérité. Innocent pe asali featuring na Diamond. Mais Innocent zo boya Fali Poupa. Innocent. Azo ngebe musique atana ba goma kuna ba ese kunati. Innocent. C'est petit concert et beau, musique est beau la kuni osale bien ba te beau la ba kobina. Innocent ça n'est innocent na makambo wana. Comprendre? Aza bena mama na innocent. Innocent aza innocent na makambo wana. Merci. Nyamaka tokoko innocent. Aza innocent na makambo wana. Innocent. Mama zo look aza innocent. Kona na sima innocent. C'est le yo mutunguba. C'est le yo na Fali Poupa ba welela kanini. Nyamaka ba welela kanini bino nde buntu boyebi makambo wana ba welela kanini. Atebi misi 30 basa c'est le afalo alinga bango te. Alors soit te morote. Comprendre? Comme ils sont en bas na kati. Ti na bien exemple. Ato ni 50 basa Fali et basa c'est le yo. Fali soit te morote. Comprendre? Nyamaka tokoko yeba lelo moi si mso sa bolingo na mbali mais muto mbali epeze ko kana nzoto mobali tala mbali muto muneno ndeki ntuka ndeni yo moi il faut comprendre yo na yo moi si na se mobali ali ko na yo parce que mutu ya mobali epeze ko leka nzoto mobali salate kasi mutu leki muneno salate ndeni nga yebi on salate wabla ke moi na aussi na mobali chérie buto so peser salate non etikala osala non etikala osala mate Nyamaka tiko kosa biso non etikala osala mate c'est le ezalaka zeleb ko le kuta la bala mutu muneno ko yoba so ka chela butu na tolo wabla ya butu so peser 8 kg yo moko leli parce que c'est le ezata ba 27 kg mutu wana tala mutu onire momboya obimbala momboya Nyamaka babi mikolo yo o azaki moko na bino Karine Mokonde la baronne babi mikolo a comme na charge à musique babi mikolo a choboka ilo mombe wana pona DJ Arafat toyoki yango yo lobani po abi mikolo a telemino wana kangi na kota chant mikolo chant na sepele ngozaka ya Grace Mbi Cecilia ya Karine na monika ndenga chema masoko ni na mapala ta libanda na moni mabele ndenge kuya mabota te asa yo yeba ke bino na ba Karine Mokonde bozara bien siko bokoma bwepoani pour la baronne a salé on a bien c'est ce qu'on sait pas nango lobi vinga sana Karine yebi ngote c'est bi vinga sana Karine vini mbosana Karine Mokonde no filema kemba na ba pale ba nozo la te il faut tika bongo makemba nde nini
na l'accent Sangango. ya da animal like Ko l'accent on te pas la raté. Luka mutu osane pratique wala po ngaite. Te pas la raté. La qui n'est pas nae. Makemba neni. To tunyora makemba neni. l'accent ni bien l'accent ngai. Ko l'accent ngate meyo lobaka. So que d'ailleurs je sais ça ba teti ya ko l'accent. Ngame l'accent makemba. Te botuko to lobela chambre bi Karine me compte mukolo babi azo préparer sous elo musu na studio. Ngala monika ndinga bwaki makemba abwaki ba festi na mama palata na ba loto na ba fesula na monika biloko bongo mais nze mwenye na ibina ngango te. Webi ke Karine me compte peso abia katana asimba micro boye bi penda pela. Apela wane. Webi ke ya zanga ba réponse. Apela mama bango so tambo. Appelez la vie na biso Weranson boyebi. Ya Banga raté. On a l'époque ici. À l'époque, on attend que Berger rouge à la raté, c'est que Berger rouge à ça, yo paye la ouera, yo nani. Oui, Aza Karine Mokon. Quand la ouera vient à banata, on vient à Libola, maman na yo Karine. C'est un peu comme ça. Non, finga. Ni makamana ba pekisa ki yango. Exemple. Vous avez finga des exemples yimi. Quand on te dit que vous avez des exemples quand on prend. Kokotanga quand même te babi to ye moko vient na biso moko wata loba to so na biso ambassadeur nzambe te donc ele kwa boso na bino na ba maman ba bota bino te mitali na mambo bongo na famille bon. Vous partagez ba bon moment na ba maman passe na ba Karine. Partager ba maman ba mo ba vie sexuelle na biso faut le ba bon. Yo na Karine. Il peut ni ngoye ba makambo bela émission donc ils a découverte to ils émission. C'est tout que c'est yo moko ndé muto bimisi ba secret na bi. Ils a émission vérité polé. Ah de vérité universelle polé to bomba te biso le côté les karaté. Une vérité universelle. Vérité universelle. Universelle. Universelle to universelle. 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 Dios le barfel. OK. On est ba vie sexuelle na biso. Ndeti jazz kavulu homosexuel. Moura de la presse homosexuelle, les ketchup homosexuels. Ils ont pas vie privée dans bango. Parce que dans la vie de bango qui homosexualité, jamais. On a ba preuve makambo loba. C'est le jazz kavulu ba bima ba moi stambag. On a ba preuve na makambo loba. Botango benga mtu homosexuel, on a ba preuve, on a ba preuve. OK, mikolo ba ou misate ba okangisa Bo fimbo ba beta yo no le ba oswa. Ba maisela ba procureur ba lemanga. Bwana ba bayanga yo ngefunda ngapi? Ngofunda ngapi? Tout ba sambiso to kemba moko bazuka mbamo na mutu. Na bia malembo ngefunda ngandiswa. Ba funda ko place ba funda batnyo. Na parquet Gombe kuna te kuna balembi. Zela mukolo yo kana violo tuna batu bache wapi yo? Parce que bache na ndaka wera, fani na ndaka wera. Mais tu na tinda bat na mabete hein. Mwana millionnaire. Mwana mokonza kotaka boloko te. Nzala pe ya kananda ko ya mokonzi te. Ngala mwana wera. Ata na fingi sele yo na fingi rite na fingi fe. Bakena rapi. Nyamako. Tokoki koyeba ba relation ni nous en a ex-président no Watanabe héritier Gogan. C'est mon vieux de tous les temps, de tous les jours, de tous les proches. Michel Lekana, maman va finir comme ça. La fait rigola. Na mona ngana TV boy na mona non terre. Ali Poupa. Le king, er pipo, er picho, er magnifique borongo. On a commencé à pesi er magnifique borongo. Fali Poupa. Commencé à demander pesi er magnifique borongo. Nani sous. Nyamako. Formidable Zoya. Eza déjà bato de ba boaka ki liboso bana no monique générique. Po to bibino bozara bato chaleur nde yange maloba. Chaleur. Bana ba beti na bana no formidable roi kunyata. Même ça yo. Nazo que la bato ba bimisa ba album na ba mikolo. Surtout berité bazo nga ba boaka ba 1000 ndoki na 1000 démons na yi. Donc facile là. Ça nande. Inani. Pourquoi il m'a formidable ça ma bé. Nazo qu'il est peur, j'ai peur de lui. Nini salama. Tobino bozara so avant album bima boloba. Oh nini boyko salama to mona ngope. Siko turo nini sama. Ma campagne de kokatana Delvo ke wapi. Turo. Le boko na Victor Yokwea. Tika boy. Le gars dans le boko moto soutien na moto na soutien boy. Parce que le boko na mama na sebo bandolo tonga. Ouais, comme toi tonga ba immeuble qui na ba Congo fêté.
Pourquoi tu as le bon est c'est nini ezang. Eh, mais mon awe on mikate so mikate fo mikate te kamara. Mikate te kamara pour le mano te kamara mo $6. Ouais. Sco berit. Nani we ensemble pas formidable. Donc moto pamba, jibin pia na masawera. Kofi Olomide ba gampote bangwana. Ba automatically ba conférence nyamako. Tokomo keden na suka émission na biso Nyamakor okokopesa so programme na bamboto nomba mo poto kabwana o. Na boka mutute na boka ga gima le sili. Mutaka belanga mbongo osomelanga joke mikolo, jobi joke. Jobi joke. Ba nisa mo mikibo ba jipi bozaka wa vimelo kwa kobabu. Ba benga ngo joke. Ba belanga bokasi ya venanga yi. Kimalela le prince de la ville mto créer lengango. Donc et bomba nga déjà mikolo. Donc si bien levé déjà compter lenga 3 jours na misapi. 30 jours na misapi. 1 2 3 4 compter lenga ngoti na 30 champion. Soka 30 ko kiyo moko mona jour monsieur bi mission na kacha 40 otambola mbetsa mobimba. Na me moti na campus mobuta no vanda. Ndeti mikolo so na fingi yo so ngo porter nga plainte. Faut porter no général ilunga plainte. Général akanchachi. Soko porter plainte pour yo kanganga. Faut porter plainte so côté là à l'antenne biso bacha ba soda mikolo. Pour Félix Mikolo vanda, Facha vanda. Ah bacha ba soda. Parce que côté faut sa carte. Non, on est venu chez Nyamakor. Pour sa carte pour sa carte présidentielle. Président vanda à la carte sco. Royal Unity. Donc nous ça une mission, faut ça l'émission, faut que ça lettre pour 3 jours. Pour ça l'émission na balabala. Maramba chazet. Programme à groupe. Ouais, tu as biso bien, ba la famille na Dubaï non man. Ba semol, ba kebab, ba shawarma, ba hamburger. Papi kakola ye munene matama. Ego senta ye mabundi suna mukuse baksami. Nikodema ye pembe matama lisusu. Oui, ensemble mon papa ngana tabakolo bate. Chaque jour azolia viande. Viande na viande. Akabata bande ndeba lela musoni. Taka le roi farai bala meleka mayebo na Oman. Olile mayebo bala mbele les champignons, les champignons. Les champignons. Olile mayebo bala mbele les champignons. Mayebo za oza kamatoi. Les champignons za mayebo bateka na boîte. D'accord si. Merci. Ok. Merci Nyamakor. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à toi Christian Ngoibabi Ayazaki on a derrière la caméra Mobala Moulaïm. Mon garçon a swag bomanga fort Christian Ngoy caméraman anga tozalani toujours. Je dis merci à mon boss maître John Moté ma maman Micheline. Babi boss na biso azalaka wana pona ba conseil azalaka wana pona kolobebele sans oublier Babi il son autant accompagné dans un sengo après ça après quand émission solo là bas sans oublier mon vieux golf kizo la babi dégâts matériels babi via zaraka son emboîté après à solo li sans oublier à toi babi jeune garçon Mikolo azana makambo na niveau Afrique du Sud wata nga benga kai comme ni héritier wata babi passe en Afrique du Sud non ça comme sandolo baki na bi ke baki après moi code ça moi bien abonnez-vous sur notre chaîne Vérité Universelle. Bobo Sanango, Tebo Zalaka, Nango Namutu. Merci, bye.